Ebandelia weekend malamu na mabota na bino bosui libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo tozali Mag FM. Nazali na esengo ya ko présenter bino yango kasi botika pe na présenter bino ba veut le meilleur na ngai. To fongoli basango mokolo ya lelo na ndenge boyibi ke ba enrôlement ezobeta madada awa na ville province ya Kinshasa na yango mwana mboka Anissé Mifia yepe asaliniaki toujours na ordre wana ya koyeba ko accomplir devoir citoyen na yo ezali ya kozwa carte d'électeur oyo ko permettre ye po ete ayeba na ko voter na maponomi oyo ezali koya botala lolenge nini azaki accompagner na base na ye po ete asala exercice wana. Boyende ezalaka Congolais ya solo o alingi mboka na ye akokisaka ba devoir civique lolenge sengeli. Tala lokola maître Anissé Mifia mwana kisenso o babengi banga moya solo auti kozwa carte d'électeur na ye na kobima na ye azanga ki malobate. Surtout bana kisenso ngonga ebeti ya koyeba ba dirigeant oyo biso tokotinda leko oyo bazala ba dirigeant oyo baza compétent, ceux qui sont à mesure de défendre la commune na biso. Atiki pe population ya commune ya Kisenso lolenge wana te abeni attention na bango bakima na lombango kozwa ba carte d'électeur na bango pamba te na élection 2023 moto ate pate kasi moto nyonso ate bongo na ye esike sengeli. Population ya Kisenso eya ko se faire enrôler, population ya Mwamba eya ko se faire enrôler. Po tango biso to se faire enrôler et ko pesa biso possibilité ya kozala na ba siège ebele. Plus tozana ngo ebele, plus ba siège pe kozala ebele. Moins to se faire enrôler, moins ba siège kozala. Opération d'identification pe enrôlement ezali ko concerner ba Congolais nyonso. Yo moto ozali ko suka na biloba loba pe motema na opasi ngonga yango yo ozwa carte na yo pour participer na ba élection. Oyoki Café politique mongo esalimaki bongo na lingomba politique AFDC ya Kwilu esalimaki awa sous le leadership ya yemoko secrétaire général adjoint JC Manessa ezaki na présence ya LMK na Papi Vangu. Kwilu ne tombera jamais, Kwilu toujours en avant et sengeli koyeba que Mobange na café politique et salemaki mokolo ya lelo na salle béatitude kuna na commune ya Lemba et pai wapi parti politique FDC a Kwilu oyo basanganaki pona koluka stratégie nini bakoki kosala pona ko gagner ba élection ya 2023 oyo esengeli koyeba que ba cadre tout ya province ya Kwilu basalaki déplacement kaka pona activité oyo bino moko bota l'ambiance ndenge zalaki eyindaki mabepo mwana tu ya Kwilu azalaki déterminé kaka pona kopesa ba ide ya malonga pona province na ye ekende liboso maloba ezwamaki epai ya secrétaire général ya parti oyo ayebaki na ko expliquer nanu ba membre na bango ndenge nini parti na bango ezali ko fonctionner pe ndenge nini province ya Kwilu ezalaka nyonso wana pona kofongola bango misu bayeba ndenge mboka na bango ezali bayaki kopesa ba stratégie nini ya kosala pona ko gagner ba élection po bayeba kozala na ba député na ba territoire lokola Bagata, Bulungu, Gungu, Idiofa, na Masimanimba. Nyonso wana bazali na besoin ba élection ya 2023 bazala na batu oyo bakolobela la population na ba territoire wana nyonso wana pona ko soutenir président de la République Félix Tshisekedi kaka po akumba mboka lolenge esengeli pe na batu oyo bazali ko comprendre vision na ye esengeli koyeba que bazalaki pe honoré na présence ya ministre Clémentine Endanda oyo ayaki wana kaka pona ko assister na cérémonie oyo.
boyo kabino moko ndenge bapesaki na micro ya FM TV. Tozwaki makanisi oyo biso ba ressortissant ya Kwilu po ete tozala esika moko topesa na makanisi ndenge nini toki kosala po te ba élection ezali koya tolonga tomemela mokonzi na biso ba député ebele. Boyende ezalaka awako ba cadre ya FDC Kwilu balobi bakozala toujours liboke lisanga pona kotombola province na bango. Tour oyo bana Kwilu balobi bakokanga misu te misunga. Boyende ezalaka. Notion ya salongo ebunga nango na mitu ya bakinois to mitu naka pona nini kasi salongo yango ne bandaki ko permettre nzinga na biso ezala bongo bopeto pe e bana ko kimisa ba maladi misusu ya mike kasi ya kokamwa esali makalisusu te boyoka LMK ndenge apeseli yango. Notion ya salongo ezalaka lisusu te na mitu ya bakinois kala to bandaka kobenga Kinshasa la belle po ezalaki soki otamboli na bavenu na ba quartier oko remarquer propriété ya kosakana te kasi lelo Kinshasa ekoma nango poubelle po bavenu ba quartier ezalaka nango lisusu propriété nzoka nde na kala ezalaka na système ya ba compétition aveni nini tope quartier nini ezali propre yango ebandaka ko motiver population po basala salongo kasi lelo salongo echange identité ekoma salongo mbongo okomona na bawenze ba policier bakotambola kaka baye kozwa mbongo olie ba exige na bateki balongola bosoto kasi bango soki bapesi bango kaka mwa 1000 francs mwa 200 aleki na ye osala salongo upa bakokipe na bango yote ndoko mona heure oyo batiaka de 6h ti 10h eza salongo eloka malonga esala makate okokuta kaka bosoto na bosoto komona ba police ko kanisa ke bazali ko sala surveillance nzoka nde eloka malonga ezo sala mate Kinshasa ekomi salite baka niveau boucher banzela ebebi nyoso wana po notion ya salongo ezalaka lisusu te nzoka nde gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila azali ko sala effort po kin ezonga bopeto kasi population na ba gens na ye ba policier bazali ko sunga ye te Kande ezali malamu te kovanda na environnement ya bosoto to ko interpeller kaka na bakinois kovanda na salite ezali komilukela maladi en tout cas notion ya salongo ezonga ezala ba chef de rue ba chef de quartier ba beta sete na o etali salongo po Kinshasa ezonga propre soki Kinshasa ezongi propre tango mususu maladi oyo ekoma moninga ya congolais malaria na typhoïde tokobosa na yango boyebele botala lolenge nini rivière Wamba ezali kuna na province ya Kwango ezali bongo na commentaire ya Elvis Meti. Rivière Wamba oyo yebani tozali awa plus précisément na province ya Kwango et pai wapi tomemeli bino pona koyeba pe kotalisa grandeur ya rivière Wamba oyo ezali moko ya rivière na kati ya Afrique centrale oyo ezali affluent ya rivière Kwango, c'est-à-dire deuxième après na kati ya province ya Kwango, donc eza sous affluent ya fleuve Congo oyo eleki par Kasai. Ezoko servir frontière entre République démocratique du Congo na République d'Angola pona koleka na parallèle ya 8,5 degrés Celsius o eza confluence na kati ya rivière Kambondu. Et sengi koyeba que rivière Wamba o bozali komona eza deuxième rivière, c'est-à-dire na profondeur na grandeur nango na kati ya province ya Kwango, tozali plus précisément na ville ya Kenge. Soki tokoki kozwa vraiment malgré tout tuni Wamba mais na kokoya nanu na Kwango tokoki kozwa on dirait que vraiment rivière mwa munene na sima nango vraiment tokotia Wamba puisque toto leki Kenge ezali na rivière o babengi Bakali vraiment
zana situé penda lulenge penda wamba ezalite kwangu rivière ya monene après kwangu nde wamba vraiment nde azui moi à se situer penda bien par rapport na bakali. Kasi na oyo etali culture mpe makambo elekaka na kati ya rivière oyo esengeli kosimba ke rivière oyo nde permetaka na bapêcheur mpo na koloba mbisi kasi na bariverain to mpe bavandi nzinga ya province oyo na pembeni tozali na village Wamba oyo ezali koporte nom ya rivière oyo ndenge kaka bozali komona nde permetaka bango na kati ya rivière oyo pembeni na territoire ya Kwamut epai wapi bateke bazali kasi esengaka ke bato bavandi na kati ya village Wamba basala ba commerce na bango to pe ba transport na bango ya babwatu mpo na komema biloko balonaka na ngambo kuna. Parmi babiloko wana ezali ba mosusu bamemaka banana misusu pe ba régime ya makemba pona kosite kaka wana. Esengi to simba ke Congo eza monene na bibale minene ndenge kaka bozali komona. Esika ya malamu mpo zwa bongo solution na maladi na yo ezali se moko kene na ma campagne précisément na centre hospitalier Dominique Lecoeur kuna maladi na yo ezui lobiko na tango mukie. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki social ya ba congolais ezali ko continuer ko poser toujours problème po mikolo na mikolo biloko ezo matase talo na ba wenze pe ba imboka ba ko sosola te bazali ko comprendre te nini ezali ko lekana exactement pe bango ba beleli bongo na ba kondi ba yeba na kokota likambo ngo po boye eza normal te.
Likambo ya vie sociale awa na Kinshasa ekoma lokola koloka kokamwa. Po population bazali ko souffrir na ndenge ya defwa te biloko ya kolia ezali komata se komata mbongo pe na maboko ezate. Kamera na biso ekitaki lelo na wenze ya macheku boyoka ba mama ndenge balubaki. Nazo koka kosomba biloko te. Liboka ndulo na kosomba na 1000 francs. Lelo liboka ndulo komi na 3000 francs. Botanganga na kosomba na 5000 francs. Lelo komi na 8000 10000 francs. Na famille au baza 5-6 personnes. Boye 1000 francs. Batu bakoli yango ndeni. Bilanga na bazalo na ndunda poto zo moyen ya ko vivre ata ndunda na biso ezaka ya mboka na biso. Bazwi bilanga nyoso bateka. Toko senga na bakonzi batala na nouvi social oyo surtout que tokomi déjà na période ya ba fête et ko risque que na banda ku mususu batu balala nzala bazanga ta mukuwa ya kobukuta. Kinshasa oyo eza nini? Pardon. Misala ya botongi nzela na ville province ya Kinshasa pe na Congo démocratique ezosalema kitoko kasi ndeti awa na Kinshasa misala yango ezali kosalema pe ezali kozala à la base ya ba embouteillage mususu oyo tozali komona awa na capitale. Misala ya botongi banzela ezali kosalema na bakwe mingi awa na ville province ya Kinshasa. Ezali malamu kasi façon misala yango ezali kosalema ekomi kopesa pasi na population. Okomona babandi kosala nzela nano esili te po efongwama, babandi lisusu mususu, ba chauffeur bakomi na difficulté ya kotravailler po système oyo ezozwa bango ta mingi olie ya kokende mbala moko bakomi kobeta batour pona luka nzela. Yango ezosala ke bambouteillage koma makasi pe système ya demi-terrain ezonga lisusu. Pona yango tozali kosenga kaka na bakonzi baluka moyen ya kobongisa likambu oyo. Banzela esalema na ordre soki moko esili après babandi mususu pour permettre population à circuler malamu surtout na période oyo ya ba fête. Vu que mbongo eza penza te na circulation, transport ezolia fort donc soki oza na mbongo ya malonga te kobima te po oko risquer obeta ligne 11 net G. Boye tanenge chi, tanenge sali. Kitoko te. Atako misala ya botongi nzela ezali na Kinshasa kasi ezali na banzela mususu ezali na ba importance capitale yango bakonzi nanu babwaka lisu likolo na yango tepe ezopesa pasi. Banzela na Kinshasa ezali ko continuer toujours ko poser ba problème malgré effort nyonso gouvernement central na gouvernement provincial bazo sala po ete Kinshasa e bénéficier na banzela kasi ba problème ezali ko persister ndeti awa tozali bongo na commune ya Ngaliema na nzela oyo babengi Bwadi nzela oyo ezui départ na yango na avenue Marine ekei ti na wenze ya Masisi. Donc, c'est-à-dire, ezali avenue ezali bongo ko soulager population nyonso bazwami na quartier Ngomba Kikusa po ete basala ka ba mouvement na bango ya komata UPN pe ko kende centre ville. Kasi eta oyo nzela ezali ko se retrouver ezali malamu te. Ndeti nzela Kinshasa. Gouvernement lobaki fo bongisa nzela Kinshasa po nzela neza principal. Malibulu munene eza kuna ti lelo babongisaka te, mais libulu wana eza ko eza eloko moko ya muke esalami nzela penda ezwami malamu mais tozaka na pasi. Population Ngomba Kikusa basengi bongo na bakonzi oyo batali makambo ya nzela tope gouvernement central baye babongo na koya kotala likambo na bango po ete na nzela oyo ba accident soki tolobi to compter tokokoka te eza presque à chaque heure nde esalemaka soki boye kotala bango ekosala eloko. Tozali na quartier Kinsaku bisika nini banzela ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te pe yango esepelisi baikete oyo bayebaki ke quartier na bango kala ezala kitoko melo lenge ekomi mikolo oyo ezo sepelisa te pe na yango babeleli bongo na ba autorité provinciale bayeba na kosala eloko.
Population ya quartier Kintaku na commune ya Matete bazali na pasi na etali nzela na bango oyo bino moko motala ndenge nzela ekomi na eta ya mabe makasi nzela eza na eta ya mabe makasi awa peke tozali na ba periode ya mvula botala ndenge mai evandi na balabala poto ya kosakana te awa circulation ekoma nango pasi surtout na mituka pe na ba moto. Population bazali komituna soki ba autorité babosana bango tope bayeba kaka quartier Kintaku soki existaka po mama na kara oyo bazali kobeta bango ezosala bango pasi makasi boyoka communication. On surtout des difficultés, on est surtout des malades pour to beleli makambo trop pour manzelo et ces baby bandakala. Pour tout d'abord quartier Kintaku elle qui boité quartier Kintaku elle quartier mo elle qui très propre. Mais les lots taninge commis l'état sundoli. Na bula guto tana tata mo ketcha bien na makolo isati. Pour la ticket bien et baby nzele zala na ngoti. Donc to bula ka banda mateta tikisensu. To ambiso nzela te. Chaque jour to soma quittance 500 francs. To zota solution mo côté. Boumé c'est vous nous inviter boumé c'est to le gata baba o. Pour baba o et roumeli le te kala. Bourgmestre ya commune ya Matete kitaka na terrain otala ndenge population na yo bazali ko vivre ya kovanda na bureau boye ezali kitoko te et pourtant musala oyo ifale osala ezali nde ya kotambolaka na ba différents quartiers na yo oyeba nini ezali kosalema pe population bazali na besoin ya nini boye ezali kitoko te population balobi bakotindika yo ti okopela bango bazwa solution na o etali aveni oyo po boye kitoko te oyembaka malamu ndeko yeba pe na kopesa importance na voix na yo na kokende ko enregistrer album single na yo pe na studio oyo ezali na ba matériel ya malunga na yango to recommander bino na studio Liloba oyo ezwami na 14e rue tozali na limité industriel. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Ya lelo tosukisi yango awa kasi botika topesa mbote na bayeba mesana kolanda biso na nzela ya chaîne YouTube na biso Fondation Malua botala kabiso na monde entier tomoni bandeko bazali bongo kuna na mikili ya États-Unis. Eric Fakam l'Équateur-Bac topesio ba meilleur vœu na biso Tobo Sanité Trésor Lumbu yonde osalaki makambo ya bien tokiti pe na Afrique du Sud Tobo Sanité
Randi Mutombo wana bao balandaka biso na ndenge ya libanda yo pe ozali na ndenge ya libanda to pe na Kinshasa s'abonner na chaîne YouTube na biso Fondation Maluwa po ete ozwa en temps réel ba émission pe ba JT na biso oyo tosalaka awa na FM télévision bozaki ebele ya kolanda biso botika pe na pesa merci na ingénieur Florent Okita tobo sanité Dete Mouya Danda Cruz Makasi pe Francis Peta Zaki pour commenter les bino journal à Mokolo Lilo Tokutani Bongo Mokolo Lobi pour na basango misusu.